Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, bipai wapi bozuli bakuya kolanda Mag FM esika to mesana kopesa bino basango na lokota ya lingala ba mama ba papa bilenge mbote na bino. Tofongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke rentrée parlementaire esalemaki mokolo ya lelo mercredi 15 mars 2023 elekana kindenge nini ebolanda. Bokolo ya lelo na Assemblée nationale rentrée parlementaire et à session ya mars. Bisika nini président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayebaki bongo na ko table discours na na agression au Congo ezali ko subir na nzela ya Rwanda à travers M23. Nde atalisi ete ndeko Kagame ya ebi bongo na ko chabongo régime ezali ko tungisa peuple congolais nde na yango bazali bongo ko tuta tolo na richesse oyo bango bazali kozwa na nzela makila ya ba congolais nde na yango comment bango bakoloba ete bazali ba premier producteur ya cobalt aussi longtemps na mabele na bango bazali ata na eteni moko te oyo cobalt ebimaka nde ezali makambo ya soni na o etalaki makambo ya force ya EAC Christophe Mboso ye atalisaki boye nde na yango na o etali négociation na ba troupe terroriste nyonso ezali kotungisa Congo démocratique Congo ekoleka na négociation te esengeli bongo bayeba na kotika amabele na biso lolenge bakotaki. Caméra ya Mag FM ekitaki kuna na lemba foire pona kotalisa bino ndenge nini basalaka ba Pierre Tombal. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo baboya na bango koyiba pe koboma ba préféra kosala ba Pierre Tombal awa na lemba foire kasi pona kosala yango malamu bazalaka na besoin ya ciment mwelon caro na vitre après eleki na machine nde bomoni résultat nango ba Pierre Tombal oyo ya kitoko boye kasi bazali kolela pona ba difficulté oyo bazalaka nango surtout na oyo etali biloko ya musala po biloko mingi eutaka na Congo central ya pasi eza ke bakonzi basungaka bango te babundanaka bango moko na ndenge na bango boyoka ndenge balobaki tobuka ezala ba mwelo to kolakisa bino ba mwelo place ezali to bukango et puis to kulango to tcheba vitre après machine to ponsango nde ko maraboye to benga o granito tokosenga na bakonzi basunga bandeko oyo po bakoka kosala musala na bango na ndenge esengeli po bazali pe ko former ba jeune ebele donc eza déjà implice na société na biso soki bosungi bango ekosala eloko te. Lelo soki otamboli na Kinshasa oko remarquer ke bawenze mingi ezalaka nango salite to ebite soki ezalaka nini bozwa ba détail na commentaire ya Laetitia Mizege. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu neta ya malunga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe soki otamboli na bawenze nyonso oko constate salite ba fulu ba mai ba mesa ya malunga te oyo ko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir bawenze kasi bateki bamitunaka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus na koteka boy totala papa bongisi nzela fala bongisi la biso wenzi apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso bo autorité pe to mona te na pe to mona na biso wenjo otande ndengeza bien kutute ebukana bukana eloko moko te kuna kati kuna ezakuna eloko
En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe kobeba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te. Direction Lumumba kuna na quartier Mumbele na commune ya Limete ezali na état moko ya mabe population bazali konyoka mana o état de transport. Population ya quartier Mumbele na commune ya Limete bazali kolela pona eta ya nzela na bango oyo ebeba esala bambula ebele kasi ti lelo solution ezwamaka te. Tozali awa na direction Lumumba nzela oyo ezali route secondaire ekenda ti na Kapela kasi eta nango mawa plein bino mobotala. Makadam esi elimwa nzela nyonso ekoma mabulu awa soki oleki na mutuka to na moto bidenda na bidenda kote mususu pe bakanivo ekoma bouché bongo soki kaka mvula ebeti kiedi kibeni po awa mai etondaka na ndenge ya kosakana te okoluka na esika ya kotia lokolo ya pasi ezake population oyo bavandaka nzinga bazalaka déranger po mai ekotelaka bango tina mapango. Nous lançons un appel à nos autorités de nous venir en aide. Pourquoi? Parce que ce tronçon ici, c'est aussi un tronçon qui a vraiment de l'impact économique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, même les denrées alimentaires qui nous viennent de l'intérieur du pays, avant d'entrer vers Mumbele, ça passe directement dans cette route. C'est comme ça que nous interpellons la conscience de nos autorités de nous venir en aide. À notre niveau, nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvons, mais vous voyez que nous sommes limités vu que nous n'avons pas de moyens. Par rapport à Nzela, il y a des difficultés. Makasi ezaki Nzela za Robeba. Oyo na entrée à Mumbele eza entrée principale oyo ezouta na université si ebima na 12e rue na Grand Boulevard. Mais tozoka mwande ba négligent boye tozolela même na bakonzi ba député ngwa Mumbele ti lelo tovota bango me bamona na ate. Awa atambule betika litanga moko eba Nzela tondi mai plein. Moya leka ezate e moto ko manke balukati 7e et sa biso passe et ça peut ba passager na ba piéton passe makasi po à ce moment transport et matara. Awa tokosenga kaka na bakonzi en tout cas basunga population ya quartier Mumbele na kobongisela bango nzela oyo po bango pe bakoka ko circuler malamu soki bobongisi ekosala eloko te. Population ya commune ya Selemba oti lelo bazali kaka na pasi ya mai kokamwa. Kokamwa ti na 21e siècle oyo na ba commune mingi awa na Kinshasa mai ya régie des eaux ekoma kobima na pasi na ndenge ya kusakana te. Tozali na commune ya Selembao population bazali kolela po awa ba robinet etikala nango kaka bechantillon ya pamba mai ebimaka après un mois pe pona kozwa yango esengeli kotambola distance mulai kasi basombaka bidon ya mai na 100 francs soki mai ebimi soka na yo mai tina balutu po soki te oko regretter oko silisa mbongo na ba au pire. Kaka na souci wana nde bandeko oyo basala pompe ya forage kaka na cadre ya kosunga population ya secteur oyo na kosalela misala ya ndenge na ndenge malgré batekelaka bango bidon na 200 francs. Boyoka communication. Bon, biso to tia forage ya poto mona rési des eaux makamune elalaka nango. Bon, ba pompe to tia ay koma be échantillon na kati ya mapangu ya to mona gindi kaniso ke to tia forage koto po esunga bandeko. To teka mai awa bon na bidon moko ezalaka 200 francs. Teka bidon moko 200 kanti 100 francs. Ya to mungi bandeko po bandeko bazali na posa ko to luka mwa mai
kokata ba point sur bana mingi bazo tout monde ba point si bana mingi bazo ça ba accident et to mena été mais on kata ba point c'est zate to tamo eloko a esunga ka pe biso esunga pe ba ndeko nyonso hein tala kuti pompe ngone koma nango jouer bana depuis 2017 bana boto en 2017 siko ba bi maya Jérusalem to mena kama forage bidon moko 250 ba pompe zali mais ko président bongisi cette tribune ya pour lemba imbo tout ce qui est régime de ba réhabiliter ba tio pour mai comme ya biso koto mai suko kana na prince bypass mai mata suko to l'été na biso tele seli ko do nyo comme makasi pona mai et baté to lo ba ou da to lemba to lo ba mais ko to ba lo ba mais l'été lo ka yu ka ni biso ti donc to za ndi makei mai ko tata ke président Fatia Zaliana ko sala pena pona pepa za la kimia. Régie des eaux o ezali manque à gagner pour la société na bino bo trouver solution na lombango ya kozongisa mai na ba robinet pour na ko permettre population a futaka ba facture na ye pe amela mai ya malamu soki bobongisi ekosala loko. Na sport, esengeli boyeba ke comité national ya basporter ya FC Renaissance du Congo FIBO elongo na président na bango Marli Tundulu bakendaki kotala ba joueur na entraînement kasi bakendaki maboko pamba te bamemaki mwa eloko kaka ndenge ezalaka. Comité national ya ba supporter ya FC Renaissance du Congo baeba kibongo na ko rendre visite na ba jogo ya Renaissance bisika nini bazali internet pour na ba entraînement na bango ezali bongo ko se dérouler à huis clos nde na yango président Marli Tundulu oyazalaki accompagné na comité na ye mobimba bakendaki ko rendre bango visite pe baeba kibongo na ko encourager bango na mwa mai bamemelaki bango pe enveloppe o esalaki eloko nde na sima na yango président Marli Tundulu ye alobi boye. Vraiment, nous sommes satisfaits par rapport même au terrain. En tout cas, même pour nous côté bien que tout formulaire qui demande à Bisso, c'était pas facile pour les supporters. Bah, c'est tranquillisé. Batika staff technique et ça Moussa Nango. Je sais que Balingue équipe na bango, ils ont besoin ba mon équipe na bango au Balingaka. Mais bah patienter d'ici là, équipe Erobima, entraînement ils allons ouvert au public. Na sepelivement na attitude oyo président Marli Tundula sali akena ne pas na ba coordonnateur ba bengi biso nde ba ye ba pesi ba mai na bango ba pesi ba participation na bango pour na ba joueur vraiment merci to sepeli message moko na lobaka na ba supporter équipe eza ya biso équipe eza ya ye équipe eza ya nga équipe eza ya biso nyonso to tshaka loboko na loboko pour na kosunga équipe na biso. Et sengeli to rappeler que na minute oyo ba Orange ya capitale bazali bongo ko s'entraîner à huis clos kasi na mikolo ezali koya ba entraînement et koma bongo na voie ya public kasi ya motu ya ezali esengeli boyeba ke FIBO ekokabwanaka jamais bazali lisanga pe bakotikala lisanga po ba objectif ezali bazwa position ya malamu na lina foot. Oumela mingi na bokono ozwa solution te kimambangu kuna na centre hospitalier Dominique Lecaire. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecaire eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecaire okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki yo mutu olingaka ko enregistrer ba son na yo kitoko pesa confiance na studio Liloba o ezwami kuna na 14e rue Limité. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Centre café ke ezali wana pona ba maladie na bino oyo umela pe emona na kate grâce ya machine ya prophète oyo ezali ko détecter maladie nyonso ata ebomba makina songe ya linzaka. Otamboli solution yango yo Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili tozana problème ya basi oyo babotaka te tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto on domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes arts retardé taux rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis
ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo toyaki na na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola. To oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Outi ko silisa classe topé osilisa kala ozali ko luka esika nini ko continuer betide na yo pesa confiance na esmi comme po okozwa formation ya malunga. Bakinoa bomi tungisamaki mingi na oyo etali ba université ya malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces et au Pangoussa Baparan Maïa Misu. Awa, au komi tungisa mate pour moi na akotanga lolenge et lokobani grâce ya ba professeur ya malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amérite diplôme oyo koluta awa na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation comptabilité télécommunication pe ba option misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom otuningai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo. Merci pour la confiance pe fidélité au bomisana ko pesa biso ndenge to sala rabino musala kitoko. Ceux qui vont sepela ki édition ya mokolo ya lelo bo pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle au bazaki wana pour na ko sala rabino musala kitoko. Na sima ya caméra na zalaki na Enoch Mafuka le meti noir yenda benda kinga bilili po bomonanga na banda kuna bino azalaki elongo na Samuel Ilunga. Kasi tokomi na suka kaka ndenge na uti koloba kuna na montage to zalaki bongo na Francis Peta papa na Gria yende a montaki ba image ya mokolo ya lelo kasi tika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss o azali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba ngana bino tokokuta na lisusu mikolo ezali koya kaka na cadre ya kosala bino musala kitoko bongo te